Président, j'ai vu avec les billets de 5 000, la vente, mais c'est quoi là? Bon, na maboko na ngai awa nazo mi adressé na président de la République et puis na Congolais nyonso ya lingi Congo. Awa nazo loba na lingala po ba kinwa bayoka makambo nazo loba. Awa naza na Douala bagar bar Mopanja. Na ye constater mbongo moko ya sika ba faux billet. Obo moni naza na ngona maboko. So bimisi yango bo ezobima eloko ya likolo omoni koto. Eza ba faux billet. Eza mutu moko ye nango. Po apesa bati nango na M-Pesa. Maintenant biso to découvrir yango en tant que biso to aba combattant, to aba toyo, so to moni eloko il fallait to dénoncer yango. C'est pourquoi to zo dénoncer makambo yo ba FCC bazo sala. Mbongo eza pona ko déséquilibrer kaka ba action ya président de la République. C'est pourquoi nazana mbongo na maboko. Eza 45 000. Bino moko bozomona ndenge nazana ngo. Balinga ba changer 100 000. Beko bazana ngo ebele. Bazana mbongo eza ebele. C'est côté déjà la population bato nyoso ba mona ngo. Eza sala faux. Balingi ba ridiculiser président oyo ezo sala faux eza dessin animé. Oyebi président na biso nano a tourner ba billets. Billet oyo metala ba billets eza ya sika. Ya sika. Eza ya sika. Eza faux billet. Eza kaka ba anti-valeur. Bazolinga ba ridiculiser président ba batisa to ya dollar. Président za la déséquilibré. Oh, ça bien té. Président na biso oya président na biso en intérim Jean-Marc Kabound, vice-président, premier vice-président de l'Assemblée. Olandela makambo yo eza bitumba oyo bazobundisa UDPS bazobundisa kashi yango toza nango na maboko eza ba faux billet Ok, merci.